Original. Original. Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Avant Nabanda Yango na Rosala, une toute petite parenthèse pour Nakolobake. Bomonaki Nazwaki Tamoukie na tournaki te suite à décès à frère Nangai Michel Aimé na Bruxelles. Oyo Towitaki Kokundaye vendredi dernier le 17. Donc il y a monaki 5 minutes avec César Ngadi et Bandaki Kosalate parce que Tozalaki Nakati Yamatanga. Donc c'est la raison pour laquelle vraiment nazo profiter pour remercier Yaki Kota Langana ba Oyo bazalaki nanga elongo ata présence na bango ezalaki te ba misusu pe ba bandaki ko benga ngai na ko tanga ata ba kombo misusu pe na ko bosana parce que na monaki batu nyonso tout nazalaki na kati ya Bruxelles na monaki colonel Braddock Pichu Mayele azalaki Bokechwa Yambo azalaki na biso banda penza na hôpital tango mowe ya kendaki namonaki commandant Esso azalaki donc Pierrot Itela alandaki nga de Paris ayaki awa méthode Moulenda azalaki ekutu tokendeki ni kotala mowe avant akufa na période moko amemaki biso til envers donc vraiment na tenir ko remercier batu surtout oyo bayaki ko soutenir ngai na ba moment wana parce que moment ya ndenge wana. Donc, tout ce qui a été soutenir, vraiment, ezali vraiment malamu mingi ka ndengba le barana lopoto reconnaît le meilleur ami dans le malheur. Donc, on est allé kaka une toute petite parenthèse, mais ne epsaki bino tango ngai nazalaki na matanga na monaki makambu ndenge ezali koleka na mboka na biso donc ezali kosala na bina kata matanga na yela bango na 5 minutes mais na lobi te topesa kaka priorité na matanga. Donc, vraiment yango na lelo na rattraper sikoyo Zoba ya Kanambe wana donc makaku donc nyanga la kata wana ya Kanambe parce que Kanambe azo sanga na peuple congolais. Ya mwana 5 minutes il faut ezala kaka parce que 5 minutes yango penza mutu et réveillaka conscience ya peuple congolais parce que to moni penza congolais asala ki neti abosana. Congolais donc Kanambe alobi ako se représenter ati zomba ya dauphin na yeso ki dauphin soki lokoni nanga ti wana ba congolais ba misusu kutu ba féliciter Kanambe. Oh mais congolais mais vraiment nazo mona te congolais donc nazo comprendre congolais te donc to communauté ba to moko to komi mutu na biso eza bien te to komi na ki di ba moko éternel to koki ko féliciter Kanambe te. Kanambe déjà donc ko se représenter na yete comme candidat na présidentiel ezalaki aki moko ya peuple congolais parce que akokaki ko se représenter te yende abandai ko sala ba manœuvre moko boye pour asala neti à se représenter mais Kanambe nazo epsa yo nianga la kata ya Kanambe nazo epsa moni que peuple a gagnera toujours neti Mukende alobaki peuple a gagnera toujours ya wana to lagisi to gagné déjà 1-0 parce que Kanambe ozalaki tetu mais au koki ko se représenter te donc au sali et loko peuple congolais bande ko zila banda kala donc au sengi abandon donc to lagisi que Kanambe biso to lekio puissance ya peuple lekio parce que Kanambe au kokité parce que voyage no kendaki na Angola ba pression ozaki na Angola monde ko kumelaki kuna o bangi o memi délégation ya bato belé poids au kufa yo moko te ozui pression lelo au koki ko se représenter te Kanambe kasi yo bando cha munoko il fallait se représenter au kokité pour nanine au kokité parce que pression au totio au kokité mais peuple congolais naza koyebisa bino Kanambe a se représenter d'accord ezalaki déjà il fallait ezala ndengwana tozali te pona ko remercier pour to sepela Kanambe a se représenter d'accord mais boye bakake Kanambe il faut asuka na masolo na mbunchu pe na dikosi parce que tango azaka kana mboka na biso tango azaka vivant donc tokozala tranquille parce que bino mo bomoni ke Kanambe osaka na biso bomoni dauphin oyati ya zo babotane longi ya dauphin ona président de la République ya Congo kozandengwana na kasi place pendant Mobutu Sese Seko Kukungo Nduwaza banga président de la République le maréchal donc président fondateur du UMPR parti état place azali na kanisi azali penza koninga na place azali parce que tala mboka na biso tala mutu lokola dauphin obati Kanambe de vous imaginer quand ça exprime mabe bato belé ya mayele bazali o penza ke bazana na charisme na PPRD ati bango te botala
ati soki Shada kwanga soki Shada soki nini ati parce que ayebi ako manipuler donc Shada yazana ye donc neti pio moko bo na sima na ye Kanambe azali wana donc yango nga nazo sabino ke Kanambe to bossa na été parce que peuple congolais to communauté na bakidiba moko bo to moni Kanambe a se représenter te batutu ba sepeli à respecter constitution wapi Kanambe a se représenter te etanga makindeng wana mais Kanambe to koki kotika été que à se représenter te avandi donc il faut to salaye ma solo il faut avoir ma solo na mbutu to na dikosi wana penza to kobikisa été masana na Londres Marco Kitenga bando sango no kofinga mumina ngalinga kofinga tetala Marco Kitenge Kanambe faut kofinga e Kanambe nazo so niama na Kanambe yo kasi ndengi o sala na nde o bari congolais o yo la kisi biso kama dauphin moko zoba moko boye o kasi biso to boso Kanambe to kobosa na ote d'accord on se représenter sous soute bon ton dimi mais ce qu'on est la première étape. Deuxième étape, il faut avoir solo na mbutu pe na dikos parce que ceux qui on se représenter au Tikaliwana Kanambe tokozala tranquillité élection na biso présidentielle tokosala yango na ndengi biso moko to lingi ndengi tokosala ngo et puis ce que pas nazo comprendre te bato bakomi ko sepela o élection kosalama bino siko totiki nanu ba élection o ya ba députation ezali entre biso ezala problème te mais élection présidentielle bino bato bo pesi ba élection présidentielle bo c'est bo pesi ba candidature bino bo kansi bo gagner Shadari wana parce que Shadari wana zali pion ya Kanambe donc ba machine à voter wana ezali nango truqué donc Shadari a gagné donc élection présidentielle et koki kozala te ndenge za wana e koki kozala te parce que Kanambe tant qu'aza présent donc et kozala kaka ma solo donc Kanambe faut kufa Kanambe omoni ndo za zoba où je prends la parole pour la première fois devant le Conseil de sécurité. Je garde en mémoire la date historique du 24 janvier 2000, où son Excellence le Président M. Laurent Désiré Kabila, se fondant sur la résolution 1234 du 9 avril 1999 du Conseil, plaidait du haut de cette même tribune pour la fin de l'occupation d'une partie de notre territoire national. Bien au contraire, le conflit pour constater que le peuple congolais a bossani au l'exhibition dauphin moko lukuta sikoyo dauphin wana nde sikoyo to bossani te Kanambe oyo sali wana to ko betela kayo maboko te ezali na tina moko te parce que etangama ki ndenge wana ezali na droit ya ko se représenter te donc Kanambe première étape to gagner to zo mener 1-0 deuxième étape il faut zo ma solo na mbunchu ou na dikosi donc wana ko to ko bikisa yo te Kanambe ko kansate que to bossani donc vraiment lelo ezalaki na banda qui ko se rattraper parce que tant atielaki biso zoba ya Shadari wana ngana zalaki na matanga na baki na ko manquer ngote il faut na zongelango donc bino mo bomoni que soki ba image na zana kata Bruxelles bomoni ba image changer parce que derrière la caméra et à la réalisation bombastique bato lelo ba banda penza ba masolo oyo ya ko filmer oyo internet mais azalaka ostentatoire te alobaka te mais musala nde makasi donc dès que tolobaka na 5 minutes donc Kanambe na répéter les sous ko kansate ke ndeko la biso dauphin na wana ya nyangala kata donc yona ye donc les oiseaux de même plumage ko kansate ke to bosani Kanambe on se représenter d'accord etanga maki ozala ndenge wana ezali aki moko déjà peuple congolais to yebeko zande wana mais eloko tikali siko ke Kanambe ozama solo na mbuchu on a dit qu'on soit donc dès que tu as 5 minutes, nous vous laissons le soin d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos commentaires. D'ailleurs, comme vous en avez l'habitude de faire sur le site cleboisoriginal.com ainsi que sur notre compte YouTube. Donc, c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver dans 48 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. En 2018 au Kanam ko kasate kendongo la exhibition dauphin na wana to bosani yo okozwa solo na mpunchu pe na dikosi. Moi César Ngadi,
Cleboa. Retrouvez-moi tous les samedis de 14h à 16h dans l'émission Rendez-vous avec le Patriote sur la MNG Radio 99.7 FM. Avec Sepela TV, besoin que tu okima banyongo ezate. Pour pas na biso nyongo ezalate. Ça peut faire un mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an non foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Komi tungsate maman, komi tungsate papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non. Et je te dis on va na andako Europa Bilinga Sepela TV.